moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Alléluia. Mitema ya bato, mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisa mitema ya ba. Tongan des services d'accueil, ceux qui sont syndiqués na yoyamba. Tongan des call center, à chaque fois tu as un problème de bengi. Olini. O bozala lisu na liena ngate. Nga bilo singe katana. Singa famille ku boka tona mabondeli. Bonka ya miti ni na mosilate. Mandat président ya kota le kisi mandat abina doublé ba kisi ba mandat ti fuka mandé sili. Parce que ya ngana bilo ni mosilate. Oh, n'a pas ce qui te pose à battu, n'a pas ce qui t'était pour le temps que l'on a histoire à Genèse à Bible. Si on a besoin de péter dans sa Bible, Lucas t'attend, on sait bien ce qui nous déconne, mais t'es lié. N'attends. Qu'est-ce qu'il mange à voir avec bébé? Oh, bon, c'est une adresse à Guy. Bon, c'est une adresse à Bakou, on a vu non. On dirait ça en date, on a raté. On dirait ça en date, on a raté. C'est pour qu'on prenne la porte et ça, on rendre un grand service. Quand on a la tête sur le bosé, pas dans la on le ben beaucoup capable. Le corps beaucoup capable. Diane. Ah, épargnez-moi les français, non, on a posé si côté, moi, il y a ma casse. Bomba vocabulaire, non. Ça, non, il baga. Diane di banda. Bon, on est tombé, ça se connaît na chrono, le bambam. Né. Bébé on bela. Ça non mais pas. La salle on a régi des hôtels, le bambam le bosquet. La salle on a régi des hôtels, le boss is hôtel. Ah, Diane, ni non comment tu n'as pas. Bon ça non mais s'il te plaît. Je veux te dire c'est très important. C'est très important. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a bien pas de problème. Oui. Naomi. Bébé, attends. Tu remets des mots. Bébé, vas-y, sida. Avec les nains, il était à tenir mon kiné. Mon maman l'a vu. Bébé, bominga yotala. Ah, botika non le yenge au sala. Koki. Oh, qui? Non, tu vas me yo kate. Boni bolinga ki mette bolinga tendresse. Yo au san. Oh, ngati no tuli. O sakananga. Vraiment. Yo sakananga. Asalim. Asalim. Oh, moi na bisot. Eh, moi na bisot. Qui yo pona place au côté te? Nganda tuna bisoba. Oh, ngana osaba wa makutu wa yalo osako la sako ba je. O sakananga. Eh. Yo poni va musupa to pona te o kendo pona kasi kamoko. O gi boni boyeko. Ah, pona kosa na zona kosa laisser passer. J'ai droit de Vagine, non, c'est ça. Et tu t'es jamais Vagine, oui. Pourquoi? Oui, s'il s'agit de ma famille, je peux m'en gérer. S'il s'agit de la personne que je connais, je peux m'en gérer. Moi, j'aime cette personne que tu connais. Ah, voilà, bah, yo aima, yo ebiko aimé. Yo ebiko aimé. Yo ebiko aimé, c'est la piscine. Oh, et ben non, ça n'a pas été la chose, ça n'a pas été la remplace à la cate. Comme ça, on place à la cate. Eh, moi, il dit non. Et là, yo bouki. Non, là, c'est que monde, on a même n'importe quoi. Ngam na kuwele onzela. On la seke ngane na la kisonzela. On est bio. Na ko tivela
lelo elle moko. Oh non non mona. Yo c'est lo mona. Na yo pe, na tiki bino olel matela ya tani ko bona. Zumbe. Mama Venez laisser vraiment les autres là. Ola kisinga nzela. Venez yo. Oye bisinga awa nde maka. Zela. Bon. Bon, vous savez des pistaches là. Azongo kambo kende boite. Quand vous venez dans le contexte, à qui vous avez mobile azumi kolonda apprécié. Avant mobile musuku na omi, on n'avait pas Ça me l'a. mais finalement la commune a obtenu la non comme elle dit bon non comme on le dit là elle dit on comme bébé là on sait la voix on pense à te aider ok ça m'a quand se protéger ta on va te y a na zali ya na to buto makabiso mibali moi batika biso batata mo sila su biso Papa il n'a pas fait un accident. Maman m'a dit moi il n'a pas fait un accident. Donc il y a tout ça va tester. Changer nos pétales. N'est-ce pas que c'est vous? Hein? Comment j'allais chercher ailleurs? Ce n'est que vous et ton entourage, vous avez rendu ma vie macabre maintenant. Je suis atteint, moi, du sida, ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces problèmes? Pourquoi vous m'avez fait ça? Non, mais puis tu te débarques chez moi pour me confirmer ça. On va monter sur nos grands chevaux pour dire que, écoute, moi aussi je suis atteinte. Qui est malade? Qui n'a pas de Guy, on peut décider, Boba. Guy, on peut décider épargner la beauté. Nana, parenté. Moi, je Nazar. Maman n'a pas de Je m'en fous. Tata n'a pas Je m'en fous. Est-ce que tu comprends? Tu sais combien nous avons la liwa na vie? Qui ont la liwa? Qui ont la plaisir? Qu'est-ce que moi je reste? Yo, c'est ça qui fait, Tinayot. Yo, c'est ni c'est bon, le quoi, mi pico. Mais faites si on a un peu de maladie. Faites si on a un peu de maladie. Nana poso se na ba semblé ça na mutu na makolote. O moni nzoto yanga. Nana ça no memo na madele. Nana ça no memo na certé. Je préfère mille. Bomanga alors, bomanga. Bomanga. Si faut que bomanga. Alors, allez-y. Si faut que bomanga. Allez-y, bomanga. Comment on se nomme? On a sonné noté. Dina yaka no kwa mutu. Ezaki nini? N'avez pas concrétion que des mutute. Tu sais que je suis abattu. Pourquoi qu'on simplifie les sous-vités? Pour s'abattre, il faut oyer bisanga, je suis abattu mon œil, ouais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu peux me dire? Aucun kosungangate. Tu pouvais pas m'aider seulement comme ça. Est-ce que tu vas tuer toi? Allez, prends la porte. Tu sais qu'il y a un tribunal au fond, il y a un fou. Tu sais Nicolas Sido Pissing. Tu sais qu'est-ce que c'est? Non, prends ma porte. Mais sache que ça restera pas ainsi. Tu m'as tué. De nous deux, cette histoire sera continuée. Sache que est-ce que tu sais que
Je suis encore trop jeune. J'avais une vie devant moi. Tout ce que je voulais, c'était être comme toutes ces filles. Avoir quoi me vêtir. Être propre. Ne manquer de rien. Tout ce que je voulais, c'était avoir un toit. C'était ressembler à toutes ces filles. Je n'ai jamais voulu monnaie le sexe. J'ai vendu. J'espérais qu'en vendant, j'allais réussir. Mais j'ai pas réussi. Et je meurs bêtement. Si tu meurs, c'est parce que tu l'as choisi. Et si je meurs, moi, c'est parce que la vie me l'a imposé. Seigneur, pardonne tous mes péchés. Toi, tu iras en enfer. Seigneur, pardonne tous mes péchés. J'ai suivi des fesses. Avant de voir une fille, j'ai d'abord remarqué ses fesses. Archange! C'est ma maison. Archange! Archange! Mes chaises. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ma voiture. Le dossier. Oh Seigneur. Archange! Archange! Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur Jésus. Est-ce que tu as vu Archange? Jeune homme, tu as vu Archange? Oh, il nous a dévoilé bien. Archange! Archange! Qui n'a vu aller qui n'a pas bomaï, hein? Non, tu n'as eu vu. Ouais, qui peut bomaï, bomana camarade nanga. Pourquoi tu peux être méchant jusqu'à ce niveau? Tu savais que tu étais atteint du sida. Pourquoi ni mo ki bozanga mawa boy, borfeli loko abiso. Pourquoi ni bokozanga mawa boy, ko papa? Hein? Autant ta vie à balana miké, surtout les qui n'ont pas na moké. Elle n'a que 19 ans. Hein? Autant ta venir na été. Oui, mais tu les faisais exprès. Si tu savais que ce sont elles qui ont brisé mon cœur. Ce sont elles, Nini. Yo, Bimina, ma fille combien? Yo, ma fille, sa vie, là, Bimina combien? Tu sais que Bandumba. Mais yo, pour Bimana, Bandumba, c'est normal. Je ne suis pas épargné. Non, attends. C'est là. Yo, me topé si bango. Qui c'est? Oui, Bossani. Bossani qui a bébé qui village. J'ai oublié. Bossani. T'es l'oba nanga souganga. Bango ba baby civil nanga. L'oba soki Naomi peut-être je peux comprendre. Mais pas ma soeur quand même. Elle était vierge. Hein Guy? Les qui n'ont pas qui vierge. Yo me des vierges. Non, toi tu savais que Nazada n'a sidé. Tu le savais. Moi je savais. Moi tu veux me condamner? Ma porteuse à sida et tu veux maintenant il y a au bout des morts. Moi démon. Tu veux t'échapper? Moi je savais. Oui, aux Andoki. Oui, aux Andoki. On faut koufa. On koufa tambabi bali. Au baby si quelqu'un qui n'a pas donné 50. Non. Attends. T'as là, on se va fundaka. Mais qui n'a porté au plaisir parce que non on menacer yo, bah droit de l'homme. N'a pas salon ma bête. Qui n'a pas salon yo ma bête je te dis. Je suis faible. Non ma casse n'a pas. Parce que Nengi Nazaraki, Yoko Simbangaki. Mais tu viens pour m'achever ou quoi? Okufa, quoi achever que tu as mouké, okufa ça est la cochuba parce que nous sommes en prison. Donc on salon ma benga na orpheline de père et de mère. Na vivaka na leki na yo bomi leki na ngagi.
yo mona bolamu te bano bota bakolanda yo na sama bele na yebisi yo bakolanda yo kokufa. Merci. Ndoki, démon. Toi tu pensais quoi? Tu cherchais quoi dans les fesses de femmes? Kamala bika mutifa ozela yo osisi bafi nyonso. Ndoki nakolanda yo wana. Papier, Bima papa, Bima papier. Bima, ferme la porte, papier. Azani. Attends, écoute. Azali. Ouais papa, Azalia wa, Azawa. Azal, Bimisa. Bimisa moi non. Donc, toi et ta fille, vous allez complot. Le quoi on a vu mon divorce. Vous allez bon manigasenga, vous droguer ngai, vous allez bilo nanga nyoso andaku, la mutuka. Papa bo Bimisa. Tiens, Bimisa eh. Azawa yo kimia wa. Azawa, Bimisa quand. Nakalisi ba kulu na je t'ai fait. Je suis rentré à Kange. Tu m'as donné à manger. Tu m'as drogué. La drogué. Papa Bimisa moi non. Tu as drogué. Je veux pas sortir d'ici, mes trucs, ils sont Bima. Yo comment la drogue? Ta fille m'a drogué. A drogué dans ce bilan, on a gagné ça. Qui m'a dit? Hé man, à qui m'a dit? Abonnement le bac évité. Hé, t'as la yébi le côté, t'as ni pendant Gouba. Yébi papa. Moi y'a dit et le côté. Encore j'ai bien gâté un gâté, n'a yébi ma camoté. Papa, avant la benga. Ma Sophie, Bibi ça moi. Y'a ma camoté dans la cava. N'a yébi le côté. Ma respect sous tes papas. Bimisa. Bimisa y a. Bimisa y a. Non, Bimisa moi. Boya. Boya. Bibi boya. Ma Sophie y'a gâté. Ma menace. Bimisa. Mais truc. Les balles à la c'est tel gars. Boya yebi. À qui on a yebi. Ah, t'es bon nana boy. Ma Sophie. Nautique côté. Bimisa y est, oyebi place. Na yebi sina zatie. Ndakwangoyo. Tu sais ce que moi j'ai fait pour avoir cette voiture? Voilà. Est-ce que tu sais ce que moi j'ai fait pour avoir ma maison? Bah qui tu en as mis où t'as? J'étais ça en Turquie. Salon na mumba, tu sais c'était combien? Et puis là il y a un Bimisa. Papa ngana la kisi ndenge ko vona na libala na yebi logo tu oyebi place azali. Nautique ozala wapi? Toki kabona wana na police. Nanda kwa sate. Na police bo. Oyebi place azali. Et là on est là, la police ngana la police. On a mis toto sous bokilo na inter. Et bon to sana. Na comme ça. On dit ça bon. Pas la police, on peut pas. Zamba Lola. Ah, elle a pondé là, il a fou comme un ici. C'est bien. C'est un maï, moi, qu'on a ça là, yo, ça la thé, là, au bon délai. Nanga pizza ngila oyo pizza nga natambuli pe mapite kama mobile moko banana banda kama mobile moko banana banda na menenezi makambo mapi na ebite na loba nini Diane baby na loba nini combien de fois bana na loba na bino botika kolanda vie wana eza na solution te ba inconvénient na pesa bino ba message na téléphone na benga na yati kuna na sika na bino bokomaki ya richesse na bino bo rejeta kingai hein tala sika to komi lelo ah nzambe na ngai na ibite pas chaud bo pesi ngai bo banda opesa nga pasi banda kala Diana bo pesi nga su pasi su lelo na ka su sangwa pasi ya boye maladi outi wapi hein Diana yo mukolo ko sekinze leki na ote papa ndenga na zukufa na gai zukufa ya boyaka ende na boyaka wakala kutandelo teza mape yo écoutez nyonso tokosala et eza lisu na importance te eza siko moment oyo bien calme-toi eza su moment olela te ekomi ngonga oyo toluka to trouver solution atande na oloba boye nabwaka bino te nalinga bino na motema nalinga bino lolenge bino bozali ndenge wana boza non écoute Diane notre Dieu aza nzamba mawa
tika nga moko. Meka na ngano moko na mena ngatika na makamune bele bele. Mena nga mawate. Ukanisa tanga te pwani na fuka mela ona bili na ngatika nga mona sala no lesa ona lobate. Sanga ya sona yo kayo na tika na ngakayo sala ngana ya na ngambungu. Kapikanta bola budanga tambo. Baby zwa kimia. Diane, tokobwaka nyonso meli lo banzambe te. Bible lobi na Exode 20, na 7e verset, na 6e pardon. Exode chapitre 20, verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Bola mwanzambe, ils ont 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Na bato ba yinaka nzambe, e ba to sakamibe koko. Sali moto atosa nzambe, ma wanzambe kitana ba bana na ina ba koko na ba kokolo jusqu'à 1000e génération. Bola mon nzambe zokoba. Soki bino botosa ki nzambe te, nzamba kanisela ngata na ba sacrifice na salaka. Sona bonde la pona bino, nzamba kanisa ta lo sambo moko. Nzamba se souvenir ata mokolo moko na yaka, bozui dim, bolobi papa, eza dim, to pesa. Bozaki na pasi. Nzambe wana se souvenir. Naoyeba moko musu peuple et sumuki na désert lorsque Moïse a monté na montagne, Nzamba siliki mais Moïse a bondela ki Nzambe. Alobi na Nzambe soki otiki batu oyo bakufa na kanda na yo bongo ba égyptien ba oloba nini? Ba oloba est-ce que obimiseki bango po boma bango? Nzamba oka prier à Moïse. Nzamba yo kata mawa na nzela nanga akitsa manoni kona bino. Je crois que la sabino prière, tous attendent au bon de là, ils attendent à kosenga mawana nzambe, pour le nzamba kitsa mawana ye, azanzamba mawa. Oh, c'est important na nion ces âmes na bino, nga ese monange zali. Attendez na le labo, joie na ngezali parce que besoin bien nzambe. Ti kan nzambe, ayo ke la bino mawa. Yan, fa. Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi. Inga toso asano kile osambo yango bane bandinga ina kile. Mario. Kasi hindi makata. Mario. Ojo banga ngai Mario ko ale bisanga. Oba beli kambo yo ngolo bananga. Wanani? Nazamo. Soko tali na makambo nyonso ebimi. Ngai nazali te. Kusa nzoto ndele ataki mai. Yata mana no ta yango na kiti. Yo senga bo limbise. Opesa ngai tula mi bai. Zanga seconde de chance te. Imbisa motuna. Ngai na pisa yo de eza essence. Katozo kusana kana liwate kanda yango tiwa. Yo kuifanda na wana toso wana. Bolimbisi yo moninga isoko. Osenga ibolimbisi moyena ba yakolimbisa yo. Realite. Bongo te. Otanga yo kama na mokete. Donc da passe now. Yo da passe now. Na kitite. Ayiro. Da no passe. Ande je mo pa. Amani lo wi. Nakunda ko na mama. Taro ko kunda ka mama ngai na komi bole. Moto soka ninyo ta ko kunda mama na. No kunda kita bato mpe banga kiba kunda ba ko kunda. Tango pati fanya na jaka na hospitali te. Ya tikanga na jaka yo te. Amani yo suka ngai tempo ba mabe ti fabela mpe bazaka wana. Ya tikanga na makambo wana na bayani marimbo yo. Amani lo wi mobala soro ayiba kana musika mosa ayiba te. Kasi yo be na kate oyo be abo ibite njero maisa na likakadonga kape yo jo fana kana basa be wana na ko sa hote to nyoka makabiso mibai yo kanisi bana yango ya miketo kozwaka to nyoka omona bako tina kabiso mera biloko ba melange nyonso wana ezo bo makabiso ava yango wana akoya ko tika zana ngai tango mususu tika ngai na la yo na ngambo na yo ngai na ngambo kasi mona wana bolokota no yoko sika yo asa ko kubi abali tete za mape osengi bolimbisi na limbisi yo kasi suko na saka na mono jonga lisusu na kokata yo na kutisa ko ula oja ngai bisu te na yebisi yo ngba bana ngai na kopisa yo bisu te kasi na pisi yo nde deuxième essence bongo yo ko nini ko sa te olimbisi ndinga janga bisu ngai
ngai ayo ngai mona moke kende siko kende ko liana ka kuna na bana asa limbisu yeko lo ngwana no wa yo tema na limbisu tema et puis qu'il y a comment qui m'a envoyé bus parce que ça non bien té mais là ça tu na zana papa tina na mama c'est papa ça dit pour kinini ça m'a fait là pour les nini papa 4 lettres dans âge yo ça non ça qui est bien ça qui bakolela ngo je crois chrétien merci naza na ko supporter te na loba na bino boza bana na loba te kuna na flatter bino ça naza vraiment na souci à papa nzamba ebi aibi pourquoi à permettre makambo ekoma ezati parce que nzambe nzamba nko mais ozaki bana botambolaki na kozanga koyeba non, ensemble ensemble chaque jour, non, mais je n'arrive pas à dormir. Kilo na nango oyo na omema na motema na ngabo réaliser moté. Bino moko te bo na pasi. Même ngana na pasi lo mona. Mais on a eu quand même pas battu papa na yo quand même ko ki solo nzambe le bezinga. C'est un ami. Nana posate o alecte batu nyonso parce que les a secrets, mais na esa ki bino, les a secrets. Papa na comment on dit sinon tamba mutu ni so changa bon. Yona papa. Ndia na manyo sondra mutu yebi ke na zana mote. To bonde na. To bana nzamba kitama ona yi. Azanza mama. Est-ce que nzamba yo kanga ngam na bengi bana batuna buzoba. Ngam na sosi batuna buzoba bana batubando sama na bango. Non, bibi le bina bato bazana bo moyi ba bungisi likate. Espoir ekosi la te. Nzamba za capable. Mais on peut se le souffrir à Sika. Ah, ça capable. Natiki nanga pakamba ngonyota. Natiki papa natiki. Papa natiki solo bandola l'église na la seno sanga bon futanda ko na zanga. Mkina zoki no kreni no kyosala. Sepe simba tenzambe na seno zongo te kama pana zonga nzambe na kokate. Papa para kuma ko nzebe fina. Papa mababuto ko bona. Calme-toi. D'accord? Maintenant, on a posé ma mission. Non, je ne vais pas. Allez, la tête. D'accord? Non, Bika. Comment est-ce que vous la tête? Ah, papa, ma bébé qui s'est montée. Le bébé qui s'est pas innocent. Coupable, papa. Tu as la innocent, il faut en basater. Ok? Tout le monde est coupable. Yo Kamai, joue ma casse. Écoute-moi. Nzambe à permettre au sale accident. Et puis combien de personnes vont finir un accident? Combien de personnes vont finir malaria? Ngai moko, nazaki naza témoin, na uti na hôpital ya biso ah. Na moni combien de personnes vont finir kaka na malaria na typhoïde. Ceux qui nzamba tiki na vie. Peu importe la réalité aux obika, c'est qu'on a la promesse moko, on a l'homme nzamba aux éléphants na yo. Fortifie-toi, sois forte. D'accord? Nous sommes à la bien. Amen. Je suis capable. Madame, ati mautana mbona tuna le kawa. Ya. Pesa mafao na joma. Wana no sanze. Otiki? Ngayo uko sa mali chona yo Obali bata moninga tata mokana te yako sa kodibira na teko na moninga. Na yaki ngamo na nko. Na yaki modela nyoma kiwa na mona ki na bindi kolega ta na batu baki na mukanda. Na nyomi wala go cho. Na yale mona usika ipola ni. Ta una chiwo na beli pusika ko. Aidu me. Aidu. Na wabochi na ipo mwa muso ya kaya bombi aibi mwasi na ya ndumba bomba sekena yo na ye. Lokuta la miso abato moto musupa kamata ka yo liboso. Oh mwasi na ndumba. Aibi Nani? Wah. Mutandima te yako tema na barabara yo kindumba
aina yepe moto ngai na soni te so inga mobali na malonga kamata mwasi na ndumba na tana ndako te pona ko banga tandenga ke mosala bota moso te mobali moso kamata ya beti o 12 pui akate wa mais ndako na yepe mama ana to kotelema sito kotelema ngai mbona nini nakende wapi na yepe na kuza falanga je suis une femme. J'appartiens à quelqu'un. Ce qui yo, si lelo, vieux mounizé bien zé au thème balabala. Écoute une chose, ne viens pas me chercher chez moi. Aux autres camarades, on a présenté la belle famille, on a présenté mon bal d'abord, on a présenté na camarade ya mon bal nangate. Ok, pour ton information maman. Peut-être tu es baki en côté, peut-être na soit qui ton yebisa. Ko yaka e pai nangaite. J'ai souffert pour nos quotas, pour nos mériter à nous. Alors, nous n'avons pas bébisa en côté, n'a gaspillé en côté pour une fille comme toi. Oh, finalement, et ça pas la balle. Franchement, c'est difficile de convaincre, je vois. Non, pour n'angana yolo c'est la facile les aïgo yo hôtel mobile mais pas nanga. Pour l'année hôtel ma yo moni ma motaka bolanga loka na limité qui camarade des amaka c'est forcé. Renat on a basta tout faire ka forcé. Moninga pona nzima. Adongo sa mo ko ba melaka simboki bakabolaka. Problème te. Moninga pona nzima yo. Il faut oyeba oza mutuno o changer o miyeba. Oza moi c'est kitoko. Tu peux bien faire ta vie en dehors de ce que tu fais en ce moment-là. Au cours de la vie na yo, non te kata mapa. Au cours de la vie na yo, non te kata makala, tu te retrouves. La vie c'est seulement pas la rime, maman. Hein? Oza moi c'est kitoko. Omoninga priska. Ma ben nyonso onga na kuta na ona vie na une grande partie c'est parce que nazaki camarade na yo. Oza conseil moko atam moni conseil atam miki opesa ngai donc une femme mariée. Oza ngote alors pembe na yo no kokate. Non ça la hypocrisie. Pour nous ça la hypocrisie te ezala musika na s'il te plaît. Aider ngana batela ndako na nyo kwa mi pona zolo. Pardon. Ngana tika ndumbata. Ngana tika ndumbata po ndumbe fungola nga bikokembe na kota na ndaka bakembele po na nduma na tika ndumbata. Renat pardon kobima. Nani? Renat tele mako. Nani? Yo na ko kipe yo. Nataki kombo na yo. Ngana ifuku nataki kombo na yo. Nataki kombo na yo. Otema ki wana bandaka lo ko kana toko sona moninga na ngana nataki kombo na kipaki yo. Na kipaki yo. Lokale jobo yo mona sanga pana nganga tenga na tika nduma te. Ebo ta ajini na basayera mama. Basayera. Basayera. Tamu wana tamu bali chaka ebo ngai. Kola pambo yako batako chamo kana nani na vestika na eta kwa ndo mbana. Mubali amukolo. Yo mokolo mama mobimba na botola yo mobali opunga. Yo monena yo moninga na nganga na komeka te. Ponga pe lokola. Maman pardon maman. Pardon. Nyama tote ya jonginda ko lubaka ngai fokuze. Nyama. Mbembe nyama. Mbembe. Koba. Wow, mama ka koba moko. No monela etula na mbembe moko. Nyama. Mobali na yako jonga mobali na yoto. Bango ya soko ojile wi. Kaina sani. Ye ma ka zabula wa yoto. Yes. Lo wi. Bwana moto kasika lo wi. Tema na ya mama yote. Yote mama. Tapiska tema. Uzana kuva mate. Tema mama ngaina za mokolo. Amoni nje mboyo baimbaka. Mine ngena kwe. Wanapangi mavereketa nangale ya wa Dawidi. Moto asa bongwana. Na moto asa kandumba na mi nefse yo. Abongwani kasibino botika yo kobenga yo be ndumba. Kasi yo kwa baibaka yo za misaya ndumba. Ubongwani kasi mukilijo ndima yote bajo benga yo be ndumba. Mama ngai na zana po beme na yote kasi ndenge na yo kakampe na mona ka. Na bula wa yo ya bimea. Ntango mususu na yo kaka yema wa mpo azande kuna ngai mongo kasi mona mabendumba dero matiki. Yo satika na yo mpo ndumba malamu eza moso yote osaka ndumba moko boetumpi na mpasi. Kasi tango ojui moto na yo kanga njoto na yo na biloko na yo nyoso njoto. Oko kende ko pisa ka bibai nyoso mpo na nini pisa bolo ojo abo. Na yo kitu ojo pisa moninga na yo. Amona kinga ite. Kasi na sosori toza mona malamu. Po beme ndebo kilo na yo ya mobali.
bokio na yo ya mobile nde moto oyo azama be ajo sa te ngai na temela yo Babo baka be biso pa bokila basi to zama be kasi ya mibali mosusu ndoki loko alowi akinda ko lingaka dina yo ojo mona vanda na yo mama vanda na yo ngai na kuki na zawa na pte yo ya kana te jana no pas ya moto ko kiko senga ngai boye ndisiteka moto nyoso na mokilo ya zana repasser repasser ya moto eza makambo yo saka elekaka lobi eleki lero na mokolo etoya eza ndenge moko te biso toloba na yo mabe piska tosa yo mabe kasi toyina ngai ya mokolo oyo kuluka makambo yo misi ngai na temi wana yo moni ngai te kasi ndoki azakiawa etengeze yo azakiawa ayoki amoni ngai kasi aboyi koloba na yo mpo ajo dira to mpe akanisa kite yo kotoka ngai njoka yo jo kenda ko bena molimo anjambo jo pisa ye torite tikandumba tikangai na vanda kuti na libana na ngai na nyokwami mpo ndenge tozaki koyaka bangai na rowi konyokola ka yo kasi na mona ka ya zaki kosikisa ka yo bempona nyanga ka to yo vanda na yo mama ibali za mosi na mobali biso famille tozawa na bempona kupakisa elengi na bisengo nyoso mpona bundeko ekola ojo yo kate yaka vanda mama yo za na yo komona yo mpo za dusele kasi tana liba njana yokingai mpo mibali mosusu oyo kobimana bango moye ba etala menaye na yebisa bino makambo lela sesilaki 18 ans ya obondela nalobi boyokanga bozwa kimia d'accord. On a eu le temps de prier donc ils ont sous le temps on les laté Diane écoute-moi ils attendent on les laté tout ça il va prière tout ça il va sacrifice tout ça il va jeûne et notre Dieu azanzamba mawa ayebini na osala ok ça va ceux qui vont dans l'hôpital pour l'examen ils ont problème te vont kende pour etikala nzambe mutayebi. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Non, de la suite, ok. Fendi. Roméo. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Roméo. Nini? Elle a tout pris. Elle a tout pris. Comment je peux être bête comme ça? Comment je peux être bête? Roméo, tu es bête. Tu es bête, Roméo. Tu es bête. Tu es très bête. Tu es bête. Tu es bête. Elle a tout pris. Et le meuble de la maison. Et puis je me rappelle, ma carte bancaire, ils ont pas naïe. Elle a tout pris. Elle a tout pris. Roméo, oh, attends. S'il te plaît. Tu me parles de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Elle m'a drogué. Tu me parles de quoi? Je te parle de ma femme. Je te parle de ma femme. J'arrive à la maison. Elle me sert à manger. Je mange. Elle me sert du whisky comme ça. Je prends ma femme à moi. Tu te rappelles, non? Je l'ai honorée. Ma femme. Je l'ai honorée devant l'état civil, devant ma famille, devant Dieu. Je l'ai honorée. Mais cette femme-là m'a drogué. Et puis... elle a pris tout dans la maison, Fendi. J'étais par terre. Je te parle, Fendi. Regarde-moi, je te parle que... Azui, elle m'a tout pris. Il a mes dossiers. J'avais mes dossiers, mes projets. Elle est partie avec tout. Attends, s'il te plaît. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais c'est quel malheur ça? C'est quel malheur? Je comprends pas. Roméo, tant que vous voyez hein? Pour me dire que ce qui moi si nayo a sali ce qui nous. Vous voyez pour nous aux secours. La solution, oui, tu vas m'aider, non, tu es mon... Attends, s'il te plaît. Attends, le monde est bizarre. Le monde n'est pas bizarre. Notre femme.
Et puis, n'ose même pas. Roméo, attends. Est-ce que tu sens au moins? Attends, chérie. Laisse-moi, je parle à notre femme. Tu as l'audace, il y a aucun Nanga. Roméo, attends. Chérie, je parle à notre femme. Ne touche pas ma femme. Attends. Chérie, calme-toi. Attends. Pardon, chérie, attends. Attends. Dis-moi si Oyo Lelo, Ozoya Lelo. Attends d'abord, Attends. Est-ce que. Attends, chérie. Attends. Est-ce que vous avez dit que Yo Lelo, c'est aussi courage, vraiment? Courage en motion. Alors que Yo, tu as traité ma femme depuis notre femme. Attends, moi, si moi dans un sens T. Maman, elle a tout pris. Roméo, tu as dit n'importe quoi. Si on est là, moi, si on soit disant que moi, je suis intellectuel, avant de aller à l'église, il y a un tatouage un bilot il y a un tapunayo. C'est vrai. Dumbate. Roméo, toi, tu m'as fait mal. Toi, tu m'as fait mal en incitant ma femme. Place au moins la femme, tu n'as pas la bouille. Nado finali sur l'autre personne, mais Roméo, tu n'as pas voulu m'attendre. Attends, ne touche pas ma femme. Ne touche pas ma femme. Non, attends, chérie. Pardon. Yo fina moi sinanga, tu as traité ma femme. Et aujourd'hui, moi, je suis fina qui? Je suis désolé. Hein? Nandumba na pit. Ozoya lelo. Pour nous supplier. Tu peux te calmer. Sors de chez moi. Non, chérie, attends. Non. S'il te plaît. Roméo. Chérie. Non, on dit Chérie, regarde-moi, je suis devant toi. Chérie. Je suis devant toi, non? Son fou comme c'est juste pour te calmer. Hein? Tu vas laisser juste avec cette culotte. Juste avec cette culotte. Dis-moi avec cette culotte. Hein? Et c'est pas de la manière de vous traiter à Minayo. Il a des problèmes. Ceux qui l'ont pas né, il est juste qui. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Dans mon tour, j'étais. Et ça va dire ça. Écoute-moi. Ceux qui a mis bombi, aux années, c'est moi. Au CP là. Au téléma pour les que non, il était mon ami. C'est ça. Hein? Feti, pourquoi le mot comme un mouton yosate? Pourquoi tu veux changer ta nature juste parce que tu vas au salon ma bé ou quoi? J'avais dit du mal. Chérie, je sais qu'au fond de toi, tu souffres. N'importe qui n'a qu'à te demander comment on a remis à Zolé là. Osons souffrir. Mais tu veux te forcer. Chérie, reste toi. Garde tes qualités. Et la cousine, ça me prend un bon minaï. C'est que moi, bon, au pamba. Roméo, c'est pas tellement un ami pour toi. Oui. C'est ton frère. Oui, notre femme. C'est ton frère. Ma belle c'est comme elle est. Directement comme elle est. Ce qui a bimi, ma belle comme elle est. Tu vas pleurer sa mort. Vas-y, écoute ton cœur, chérie. C'est comme mon kid. C'est fini. J'étais on doit aider non. Mon Dieu. Je n'arrive pas. Tu m'as pas insulté. Tu avais juste fait qu'un ami pouvait faire pour son ami. Je n'étais pas une bonne femme. Tout le monde t'a coupé pour dire facilement, papa Roméo. C'est et ça où on en est prouvant que tu aimes Kandi de tout ton cœur. On a cookie qu'on voulait pour ça. Je retire tout ce que je dis de mal sur. Ne retire rien. Tout ce que tu as dit, c'était la vérité. Et ça qui vit dans elle est passée. Tu n'as rien dit de mal et on a un problème, on a monté malangate. Écoute. Roméo, c'est ton frère. C'est mon frère, je me refuse. Ok. Roméo, à présent, dès aux abos, tu dois présenter tes esquisses. Je n'ai pas besoin de ça. Il doit le faire. Chérie, je n'ai pas besoin de ça. Chérie, je suis désolé. Il doit le faire. Je n'ai pas besoin de ça. Je le fais déjà, je suis désolé. Moi, on a besoin d'excuses. On a besoin d'excuses. Je suis désolé. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme. Chérie, Roméo, c'est ton frère. Je suis ton frère. Au changeant pour rien au monde. Hein? Papa Roméo, va prendre une douche. Cherche des habits, très bien pour les femmes. Merci, merci. Merci. Maman, merci. Ah, de rien. Merci, maman. Je vais prendre la douche. Maman, merci. De rien, papa. Je sais que tu es fâché. Calme-toi. Apaise tes esprits. Descends.
Zondi maté toki no puta loin zondi maté na biso va pesi rester aussi bébé yo fungola tenga bo no fungola matisi merci aya merci mbelanga papa nzambo mama ya mama là merci notre père ce que tu fais pour Jésus je te dis infiniment merci mon Dieu ya wena nga na peso merci pour na bon moyo leki na ngai na peso oni nzambe ya bon moyo nzambe ya basantu nyonso nzamba za malamu ya wenzela na yo ndelo biko ezali maman na yo tu es tellement merveilleux parce que d'une manière ou d'une autre un homme orienté vraiment dans ma vie et ceux qui nous ont accordé encore seconde chance je sais pas ceux qui un jour je pourrai encore m'éloigner de ces dieux là amen nalingi Naomi ngolela o se condamné te ezatangwa ko se condamné te nzambe alakisi biso niveau ya bolamu amen vous êtes bien en bonne santé angati makanisi na yo eko tambola lisusu te donc négatif pour ya liboso to ndime te ah ne pleure pas Aina yemba Yesu zamala Ozamala Ozamala Seigneur je l'aime merci pour la fidélité na yo Zambo atika kaba orphelin oh les dieux des orphelins les dieux des orphelins Zambo apesa ka seconde chance Zambo apesa ka seconde gloire ou échanger père de gloire pas jouer bébaki ou changer histoire ya vie Zamba Lola vous êtes tellement bien tu es merveilleux merci Seigneur notre Dieu merci le Dieu capable le tout puissant merci merci ton gros père ton père Sayoni ni comme le fils alité motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite Alléluia. Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Bikisa mitema ya bato Ambate miteme bikite Bikisana numitema ya ba Kristo Bikisa mitema ba yenge bene Bikisana numitema ya ba bato na yo Pambate miteme bikite Alléluia. Ikisana numitema Ikisana numitema batela motema na yo esale makambo ya Yesu esalela bato mabe te basusu tozobenga bango bateyi baza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete aza kosakola makambo euti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo
pamba te mitema bikite bikisana no mitema ya bato bikisha mitema ya ba Kristo bikisana no mitema ya bato naleli motema bikite mosusu akomisi nkolo lokola motuka na ye oyo biso bakongole tobengaka 207 ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo pamba te mitema bikite basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati kindumba lolendo lokuta makambo bamba awo pamba te mitema bikite uzawa mabaku mingi Yesu pambati mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kuzongisa bamen kasi na kati ya motema motei azati pambate motema bikite motuna nangana nyamemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi boka bwanya ba